Salut, bonjour, bonjour, bonsoir, la grande famille de B52, la mignonne officielle. Moi, votre humble servante, maman mignonne, je vous dis toujours que vous servir, c'est notre devoir. Voilà pourquoi, tout mes mélarabino toujours, message oyo, bolingaka, na kati ya chaîne nabino B52, la mignonne officielle. Si c'est pour la première fois, en tout cas, je vais juste vous demander de vous abonner. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez. Ça nous fera énormément du plaisir. Je vais nous mettre, il y a un audio. Il y a l'audio qui circule. Vous avez vu Mama Tumba Tumba, notre sœur Gabrielle, Mama Tumba Tumba, o moto o epeli entre yé. Nande kona biso mao, na kochela biso audio wana. E bongo toko zonga pona koyeba nako. Mais comme kosolo la moi muke ngai na bino elongo, ok? Reste. Non, des fois on condamne toujours des balais qui wana. Balais qui bawa zoka le kona biso ne to kena ba wana na biska leti biso. Faut que vous avez exemple pinda soso mais balais quand le ba malikatif va manquer biso respecter. Voilà. Ah mais oui, ba manquer biso respecter. Peut-être il y a un balai qui nous sont mutés doga nango a qui pas me temps manquer mais balai qui devrait parce que la tête balai qui a bien bazar. Balai qui bazar. Balai qui n'est bien non, bazar tellement. Balai qui bazar tellement belé. Bazar tellement belé mais je ne pense pas que si on a coûté na madame, il est quand même madame, aza maman mona, aza moi si à mon tour, aza responsable na m'amener l'activité né, ba maison né. Elle a sa vie. Si on a coûté na Karine Yamado, on manque un respect. OK. Aba wana ya nanga. Ngai so moto lingi guerre nanga na internet. Surtout so za kilo loko nga to sala guerre kitoko. Mabende oza na ipopo lo banu pam pam. To keno kitoko na internet. Pona saluer le roté. E maloba moko loba ki wana na mwi pa lobi nanga. Ba bengana ko ne pa mama ngam na bengani sayo. Ba bengana ko ne pa mama ngam na bengani sayo. Wana moto ngate chiko kosa. Ngana se respectaka. Ngana se respectaka. Mwana moka ke ko tanga kombo mwana moka mankaka nga a respectaka nga. Oh, un problème na ona mbanda na o mususu. Bazo tunu ba question zo kokoloba ngoto o lukaka ka yanga. O luko chrétien nga. Point. Basa bambanda. Nga tika likamute, nga likamelekela ngate. Pona saluer le roté. Exemple nini oyo ko pesa na TV pas battre. Za coterie azui quand même. To betele bravo. Pourquoi pas au betela. Voilà la grande famille de B52. Je crois que Teuti Kolanda, Bissonyo surtout audio oyo yaliboso. J'espère que Bisso Bato Tolandaka, ba théâtre mingi mingi yaliboso ezalaki mongongo ya ndeko na biso Mao, Bisso surtout toyebi Mao oyo asalaka théâtre azape artiste comédienne. Basala ba succès, basala toujours ba succès et puis deuxième son qui a deux voix différentes donc Yami Balé et Zala qui voit ya Gabi Tumba o ya lobi ke eloko moko Mao abeta ki wana ayebi ke Mao abeta ngoye. La grande famille, vous savez que Ezala quand même mutolo balikamo malgré le on a parabole mais yo so yo que este loko abeta nga Moututel likambo a lobby en tout cas a niati penza kapongai malgré atangi kombote mais ezo lakisa kezanga toyebite la famille bato théâtre ba artiste chaque jour ba problème ce qui est le problème oyé lobby kuna mususuye ce qui est le problème yé lobby kuna mususuye Ezaka nini na ba artiste comédien na biso ba artiste kaka en général je peux dire parce que surtout que na côté musique toujours mona mata kita to na côté théâtre toujours mona mata kita ezalaka nini la grande famille ya gabi alobi soki oza pena muto apoa na ye oye pa oya otie toyebite Mao eske tanga zoloba ke oyo babengana pembe na mama eske alobaki na ya gabi point d'interrogation mais ya gabi moko aye koloba ke non wane zaki borna ya beta ki ngoye beta veni vrai missile beti ya gabi internet et comment le lokola na habité et comment lokola tribunal de la paix et comment lokola grande instance. Problème moukié, tu es qu'on règle na internet. Problème moukié, tu es qu'on règle na internet. Est-ce que vous pensez que na tango oyakala, na tango ba groupe Salongo, il y avait pas de problème entre les artistes? Je ne pense pas qu'il y avait pas de problème, hein.
il y avait des problèmes. Mais ils avaient quand même façon moko ya ko régler ba problème wana o bazala bazbanda ki kozala nango. Et banda ko ya kaka na internet c'était. Et banda ko ya kaka na internet c'était. Mais les lots autres monake et comme problème sur problème. Du jour au lendemain, artiste bazoko swana, du jour au lendemain, artiste bazako bunda, oya sala ki boye, oya zongisa ki boye. Pour aninité, tout se concentrer, tout luka nengeni na ko sala pour na ko améliorer les sous art, culture na art ya mboka na biso parce que au Congo la grande famille, il y a de talent hein. Tout ça na ba talent na kati ya mboka na biso Congo RDC. Na ko sabinote. Mais tout le monde a dit que M. Gabriel Obi yel ngande ko pesa batu ba matière loko la rentrée scolaire a pesa batu matière. J'avais beaucoup aimé. Asa mutu moko malgré le loba mingi, mayaka ko loba avec raison. Ayaka ko loba peut-être mo na likambu moko boye, yepa ya lobby, a baxi moi Pierre nae. Mais sortie médiatique nyon surtout ya Gabriel et causera toujours ma répercussion en haut après. So ki nga nazalaka ya Gabi, non sa sous ba sortie médiatique nenge ya osalate. Na ondima na vandi na nga sou mutayo otanga micro. Na yebisa mutana carrément que non ça la émission te. Vu que maloba nanga peut-être so ki nga na lobi likambu batu bakenda toujours ko interpréter ngona ndenge moko ya mabe. Soki nga nazalaka ya Gabi. Parce que nyonso o ya Gabi soka yeko loba ezala toujours mabe. Nyonso o ayaka ko loba ezalaka toujours mabe. To yebite pona nini ba makambo o nyonso tezo lekana na internet na communauté na biso to yebite pourquoi makambo nyonso tout oyo ezali kolekana. La grande famille de B52. Abonnez-vous massivement. Maona ya Gabi babi o eza combat ya cage. Ya Gabi alobi ye atika kalikambute. Mais nomona mawa zaka une dame alobara penza mingi te. Azakane toujours calme. Mais donc to éviter combat oyo ekosuke la bango wapi conseil ka to kopesa toza bandeko. Aimons nous vivons, tout ça là n'a pas semblant. Nous devons nous aimer tant que nous en avons moi. Et comme à lobby est comme oh si je savais, au ticket monde si je savais. Ok la grande famille de B52 la mignonne officielle. So mon inde kono na lika moko boye ko sepele na ngote. Ba numéro téléphone ezali. Okoko contacter nde kono na ta na téléphone. Esta na yoka ki olobaki boye pona nga eza ndenge nini. Esta pe a repeso point de vue na ye ko te ngala lobaki pongo te saki neni pobo suki salikambo wana peut-être muto place yo ka likambo ke ko kuta na bido nyonso to ensemble pour le kabo régler situation na est-ce que makam nyonso zaka photo ya kana liboso internet makam nyonso zaka photo ya kana na etendo ike ezala comme ba live mate kita parce que tout le monde a bolingo zate malgré balobi que na ba artiste ngo hypocrisie za makasi mais quand même il faut quand même faire peut-être l'hypocrisie que kobimisa rapena ba haine to komi ko mona boina na monde théâtre hein. To ka kango ya Gabi moko lo ba na tango akala peut-être concert la o perika la ti perika mninga mais lelo ba sele la ngo souté pourquoi parce que o mona haine penza ko evanda na kati mitema batu mais za musala ka tozo sala biso nyonso tout. En tout cas, la grande famille, nous devons changer. Et c'est là qui juste contribution à Moukie Mama B52 ayaki na yango liboso na bino pona koyeba na ko présenter yango liboso na biso. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Toya la bino lisusu soki baye toya susu pour musa na biso nde yangwana ya ko servir bino. Nzamba lo la pambola bino bisika bozali ki mena nkolo yesu masi en tout cas ezala likolo na bino. Abonnez-vous. Oh, la mignonne,